internautes, il y a www.congolocolenews.com, lelo congolocolenews.com, na cadre l'émission Vérité sans tabou. Azan a invité mon très spécial que vous aurez à découvrir tout à l'heure. Donc Congolocole na émission na Vérité sans tabou ayambi moko ya bandeko azan la pratique ya homosexualité. Mais avant on a présenté Binoye, je tenais simplement à dire à nos internautes que déjà je respecte, que nous respectons beaucoup, que motona koyamba bato ebele batala bango na liswalitio bato badinga bango mingite pambate to bengi bango ba PD. Kasi azan un message très particulier yango lelo aluki congolocolenews.com. Sans plus tarder n'a que présenter bino mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Thierry a copé Sabiso, nom de famille naïe, et puis to continuer ma solo et solo bandeko, azan a pratique homosexuelle, to bengi baro communément bapédé, car il a un message très particulier avant Nakende Mosika, mbote Thierry. Mbote. Thierry, maman makasi. Mbote. En tout cas, Thierry, Sengo, et ton diga le loko yambayo, nom de famille ezanani Thierry. Un combo ya famille eza Thierry Kawawa Chiluka. Ok, Thierry Kawawa Chiluka aza homosexuel. Thierry nalombango yebisa biso e banda kindenge nini okota na via homosexualité okoma lelo PD. Makambo e banda kinga banda bomwana. Leka nazaki na mwana muke nazokola lokwa mwana mwasi nasakana na makambo ba basi. Tina eko pusana na komi na âge moko ya puberté. Olena yoka posa ndenge mobala yoka posa ya mwasi nga nazoka nde posa ya mobali nazana mobali. E banda kinga ndengwana na ndenge na meko continuer vie. Merci beaucoup Thierry. Kasi Thierry yebisa biso na famille na yo. O vivaki ndenge nini to ba recevaki ki homosexualité na ndenge nini sentiment ya famille na yo to regard na bango pa na yo et comment ki ndenge nini ko ba ki bazana mwana PD na kasi anda kuna bango. Et comment qui danger na famille famille balinga qui vraiment eloko wana te l'air bayoki yango na comment qui rejeté par maman, rejeté na ba tante, rejeté donc na famille mobimba. Donc na kendaki ko kuta na ba camarade na ba PD na zo fanda sko na bango na zana bango donc na za rejeté na famille eti ya makambo ya ki PD. Mais alors Thierry occupe sa biso banda ki yango na âge nini exactement? Bon yango e banda ki na koma ki mala âge ya puberté. Âge wana o mwana mobala yo ka posa ya mwasi ngala ko bende ko ka posa na zana mobali e banda ki na âge wana. Mais avant âge wana na bande les gens kokola na kibo mwasi na nzoto. Nazokola mwana mobali mais nazokola lokola mwasi démarche lokola mwasi ba geste ya basi nazaki déjà ndengwa. Alors Thierry azaki déjà na ba geste ya basi alors famille na ye ba yambaki message wana mabe et puis ba bengana ki ye. Kasi Thierry le loi ko ebisa biso a jouer un rôle nini Thierry na relation na yo na mibali yo nde bazwaka mwasi. Oui ngande mwasi. Alors il se plaisir nini yo kakata mba kozwa mwasi po to ebitangu mwasi akosangisa nzoto na mobali finalité eza à jouir mobali pe à jouir mais puis mibali na mibali boko sangana lokola naître phase positive na positive yebisa biso et yo pe on jouissaka eza vérité sans tabou et arriva ka pe ope manaka mbila ebima. Oui ngape na se jouissaka. Et aujourd'hui, ni pas battre yon débat côté yon na kati. Si ko yo isa mande ni naline bara curieuse. Tango naza na mobali oyo anga peni pesa ke érection. Ce qui mobali aza na kati na nga, ce qui est à boaki na nute. Ngala yeko ko arriver nga na boaki liboso. Ce qui paye à boaki liboso atala sima nga na boaka. Ah donc c'est que ça quoi ya banda liboso to yo banda liboso yo so bandi liboso jouir liboso et puis ça ka relation te pas battre to ebina biso basina mibali so mobali no apesio esengote no apesio plaisir te au jouir te au comment na so ya jouir liboso jamais baby pas non PGB baka. Oui nga pe so ki mobali so ki nga na boaki na se réjouir liboso ya mobali sentiment pesi ngamba mobali atikanga. Ou ceux qui peuvent continuer, voilà, il faut te payer comme ça, il y a continué ce que ça n'est pas. Papa, mobali atika yo, mbongo na ngase mbongo na ngati, mbongo na ese mbongo na ye, yako futa yo mpata.
Ye sous-soit tika. Andi me rappelle qu'on tika facilement. Non, ils ont super koyoko mawa atiki on a habité peu makasi. Là où se récupérer les sous sur la moins force, abandonner les sous pour à se réjouir. Très intéressant. Papa Thierry a joué un rôle ya moi si ndazaka maman. Kasi mibali bazaka exigeant. Woka maman na lina zo loko tampata. Osa loko lozo buka ndunda. Papa mosop maman na lingi position makoloko asoso wilki bakangi na sachet. Musu papa lobi ona lingi opesa mupandi. Musu sa lingi 6,9, 9,6. Siko esuki la kao boni papa. Bon, position surtout mobile a nango besoin na kopesa ye parce que biso to jouer avoir déjà qui pour moi si. Oh nyo surtout moi ça kana mobile biso to sala. Position nyo surtout to pesa. Mais papa balobi biso ba mama tozaka na loketo lekeleke. Maman na loketo, maman na balancement, maman ana moi balancement, maman na moi ressort. Tango papa vandina maman na moi lisano boye, akoka penza maman nzoto eko bouger loketo eko bouger na kotala nzoto boye, nzoto ga. Oka penza mobali, nzoto ezala moi corps aba sportif hein, aza un peu musclé. Yo loketo ana penza ezaka pété. Le ketango et ça comme ça, malamu so ekutani na mobali, ça kapisa bien. Bon, mobile ça va bien. Oui, bah bisangeza misusu kutu balobaka, na lo sala bien malamu pour quand même moi sinae. A préféré nga que moi sinae. Ton mobile est biso qui a préféré que moi sinae. Et comme la cabine peut tango mosusu ozwa maman boye, ozwi papa azwi boye. Abandi na ba prélude ndenge biso to sangana kana ba papa ndenge basi bazala kana ba papa bandi na ba prélude asali moi caresse basali moi baiser ya lolemo basali moi bino kona nyoso bino pe komela bino penza moninga ngo bala liya mbanga. Oui basa ba biso ngo eza mibel mususu po kota yo na kati fa banda ko caresser yo a leombanga amelio mabele. Car ma belle na biso ya benamito ma belle amélie ngo bien leombanga caresseur penza a comme si on a point moko ke no yo moko ole mso panzika ka makolo ya koti makolo ni yo panza papa yo za makolo panza tende kona ngayo opesa nde simati yango na tuni motuna bokuta na pena mobali mso tani pati kali bolumbo bolobi eloko ekokota na nzoto nanga o eza liwate papa bobanga ka te eloko bino poko sala. Bon, pour l'anga vraiment et l'autre ce qui n'a moni que na meki kwa introduire les autres côtés. Na sala bosko na nzela ya ibe ya osise na munoko. Na sala tuna sise na munoko ti a se satisfaire. Malamu mingi ya solo ce qui to épinglé ba onyo sototi ko ba o ezate poto ba buzoba. Na Congo le collet to akana ba bêtise na Congo le collet to jouer rôle ya média, c'est informer, éduquer et distraire la masse. Et en fait de toute la question c'est justement pour toi ba vini ya komene na kati ya musala na ye. Mais ba point ya makasi eza awa sikoyo ndeko soki ya komona na biso lelo pambate alobi il en a ras le bol. Pambate alobi il en a assez alingi kotika vine qui pédé alingi bongo atika yango metiri. Avant tout cela, nous masolo ndengo lingi kotika yebisa biso bato ba kolanda o souvenir nini ozwi na bomo ino ki pédé. Bomo na ateke bato na ba lukarabino baza ba occultiste, baza ba pratique mabe, ba ko lukaba zo ba chance na bino. Souvenir nini yozo garder ya kitoko na vie na ki pédé. Matériellement, financièrement, je sais pas sur tous les plans. Souvenir nini nous en ya bien. Bon, pour l'anga vraiment le souvenir na monité. Parce que vie oyo, l'air maman qui peut découvrir dans la vie oyo, télémena kinga makasi nga la yoka kite le quoi sentiment ya vie wani se kota kinga na linga ko yoka ete na ngana sala ka ko ngana lingaki. Alors maman le baki na ngana na ko sala iloko moko te na vie na nga oyo. Na ko tika ko bonga te na ko tika ko so vite na vie na nga oyo. Alors banda pe na banda ko sala vie yango ti marqué bambongo nga mike na zozwa. Na zo ko ka ko se stabiliser nga mon côté tina lelo oyo. Nous avons se retrouver de l'autre côté. Kola le komi passi, collier komi passi, vie n'a vraiment mon bimeza passi. Les colos ya vie se retrouver de l'autre mon côté.
Thierry a lobby à se retrouver dans le comment côté. Alors Thierry est fort nini aux sala déjà ou aussi au banda pour ça pour se libérer de la vie où il y a homosexualité. Mais fort Ezali na kuta na kale musuna basali na Nzambe. Basali na Nzambe babenga nga ba inviter nga ya ka prière na kota rapé prière na kota rapé ba retraite na sa rapé l'air moko ba jeune. Mais l'air na route ba prière na nga soki na ye lokwa na zaraje na kiri na biso ba pede na ozonga ka na kawana ba pede. Alors na zomona ke na zo sala eloko moko te. Na okota prière na robima na zongi na ba pede na zo sala eloko te. Mais na ça ka vraiment fort. Ce qui n'a pas de place moko na ba pede te na za place moko na bateau ba banga na Nzambe ba lingi Nzambe. Na kanisi makambo e pala ngi kozali sute kosila. Ya solo Thierry akenda même prière akenda église moko dimanche. Malgré situation na oiseau kende kubonde la zone Kanzambe Thierry akenda même ba retraite ba 1 mois de na sola ina akenda ba ngomba ba mangengenge metango ko bima prière rejeté par la famille à la place au vanda terre ozonga kana groupe ba PD tanga ozonga kuna ba esprit wana ezongi azongi lisu ki PD na ye. Alors Thierry alingi atika azala posé à lisungi ya bino bandeko obo kolanda biso jeune maman jeune fille jeune sœur jeune frère pasteur o nyonso ko simba man émission à lelo en tout cas ko benga Thierry ko tindela un fisc un petit rien pour tout gagner âme et ça plaisir lelo to ka Thierry to ça qui émission lelo lobby à 8 mois si a qui goût ou ezalaka na relation moi sina mobali aboti pepa na pourquoi pas bali a commis lelo mobali yonde koma mobali ozolanda biso o penda na zo ba mobali quand on va mobali botande na chali boko pour esa vérité sans tabou non que le bati mobali o penza na tongo na 4 heures na 5 heures so ba heure ni na ebité heure esala ba mbwana ndeko anyazonga lokola yo papa. Alors bisoki azozonga toujours na vie wana pour moyen zate famille rejetée il y a solo ba parents baza banzambe assez tango maman lo baki ka kobonga te azosimani ba dit frère ça ne va pas et maintenant il a dit non il veut abandonner. On a besoin d'aide na yo, on a besoin d'aide nanga pour atika complètement vie na yo qui pede. Alors Thierry okoye bisabiso na vie na yo oyo mené qui pede, okiko sunga bandeko ba kolanda yo signe nini to okiko yeba ke mwana yo ti azokola akoma pede. Ko yo lobi ya mfo mitunaka ko ani muli mwana kota yo. Yebisa ndeko maman ndeko papa kolanda za pe na mwana. Et que comme il a payé biso vieux réservé la surprise et belle to kosenga ngolu na Nzambe poto koya na makambo wana te si nini to ki ko baki mwana yo ko kenda na Yesu ka eza pede eza na bana mususu bazobota malukola kobota mate bazokola parce que Nzambe na biso aza juste Nzambe soka keli mwana mwasi akelaka mwasi soka keli mobali akeli mobali alors oyo wana nyo surtout e yaka yutaka na mokili soki mwana moko azokola lokola mwana mwasi yo boti mwana mobali azokola lokola mwana mwasi basi misusu pe yangwana donc Satan que no un jour mwana wana soka poli à un certain âge akomi ko yoka ba poso ngala bandaki ko yoka ti yoka komi yoka posa limana mibali akomi pe pede eza misusu pe azakine na basini wana te azali normal lokola mwana mobali mais na ngonga ka moko bona kosa mwana bongwali akomi lokola pede akomi pede biloko mwana. Alors par exemple au moni ndengwana il faut otelemela mwana tango otelemela mwana na maloba na kobeta il faut telemela epe mingi na ba prière o mima mwana na ba prière o mima mwana na mabondeli kape loko le kota kinga makasi parce que famille ngonga wana ba ki penda Nzambe te malgré ba ndeko telemela na koloba na kobeta mais ba ki na ba monzela lo sambo te ba ki loko te soki ba ki Nzambe na ngongo ngala zaki na mwana muke le musuna ki na collaborer. Mais le quoi, bah, il Nzambe te ka bazoloba ngape na bandeko continuer tina ndenge vie continuer ki bo. On sait exact que bano bazobota le quoi bana basi botika bango ndenge wana te. Tant bomoni na kobeta na koloba botika bango pe prière pour ba kokangola mandeko kuna. Amen, 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 amen. Vraiment, Nzambe azwa lokumu pambate et cause la fête, mouné to fête déjà ils a pambate. Ceux qui mutu a vu marquer sur ça la repentance sincère devant caméra à la place publique. Alors qu'il ne veut plus, qu'il voudrait vraiment renoncer à la vie oyo. Nebete Nzamba o sala ngolu, nebete Nzamba o simba mitema, yabatu bene ba o sunga jeune homme oyo. En tout cas, c'est un bel homme, il est très beau, il est vraiment beau. Lobia kutana mwasi
asala pevi na ye comme père de famille. Yango oyo simba mi kotika te objectif ya émission oyo. Donc en fait finalité émission oyo ezaki des messages clés. To déambuler, to passer, to virer, to waruta ki wapi elengini ni oka kana kolala na mibali. Mais finalité ezaki to ka message na ye arbi alembi viwana ba papa kae na sima na mibali arbi te ya lingia tika alingi azonga mobali solo tirer comme qui même intercesseur na son précieux na église ya Bosco Kindomba. Mais tango akozonga esika kovanda ezate akozonga kaka na viwana yango yo mosali na Nzambe olandi émission oyo en tout cas am yango yo soki to sauver yango azongi mobali lokola mibali nyonso ekozala feti munene za témoignage munene na bandi ete baninga na yo bazana pratique wana ebele ba convier ye akozala témoignage ola ko permettre ko gagner pe ba am ebele na homosexualité bazonga penza mobali ndenge Nzambe akela bango ya solo Kongo lokola za ina plaisir ya koyamba Thierry poto yoka posa na ye aumeli na homosexuel abana homosexualité abanda ona âge amuke na puberté ti lelo ndenge akomi engambe mobali boye Thierry ya solo toko kende na suka na lingi otala caméra opesa un message fort, un message sincère pour que simba bateau, pour que simba mitema ya bateau surtout ya basali ya Nzambe. Ce que je m'ai dit franc au Tindeli Thierry Paul Lelo alukali soutien piaka ezo salanga ba idea mibali la yazongela ko mala mibali et ko zamala mo mingi Thierry tala caméra et ça un message direct et sincère ba tuba yoka yo po na Kongo lokole Paul Lembivi oyo na pesio maloba message eza nazo lansango surtout na basali na Nzambe oyo baza partout bazolandanga message eza ke nga naza na besoin ya vie o lisute naza na posa ya lisungi lisungi ezala spirituellement bosunganga financièrement bosunganga matériellement na soki na ke prière nazoki de prière là na kozonga nazaka place moko na ba PD donc nazo fala na ba PD ezokoka vraiment te kolonga na kati ya makambo yango ata na ke prière là na kouta prière soki nazongi kana ba PD alors nazokoka bongo te nga alingi nazala place oyo na kozala na basali na Nzambe oyo bakoyeba ko encadrer nga soki nauti prière nazongi donc nazofana na basali na Nzambe partout nazoleka naza na basali na Nzambe place na kofana naza na basali na Nzambe vie de prière ezolandanga partout nalingi nazala bongo mpona kangolama soki nga naki ba prière nazozonga kana ba prière na kokuta na masolo na biso ya kala na kokuta na ba masolo na ba camarade banini yango nde ba biloko wana ezongisanga sur na kati pe kozanga place ya kofanda nde ezofandisanga kana milia ba pediti lelo soki naza na place ya kofanda ya nga moko na kofanda na basali na Nzambe na kozala nga ya kokangola. En tout cas, merci Thierry. Pesa la numéro contact na yo. Batu nyonso ba oluka ba contacter yo. Na bandi ete na longi sami Nzambe au salangolu, na ete apôtre Roland na kati ya Londres. Oyo ki message oyo. Basali na Nzambe belé bo ki message oyo. David Olito, o ki message oyo. Hein? Na ete die donner ndisou, Olandanga, oyo ki message oyo. Christian Dissou, qui message, toute la famille Dissou. La Pessibino Mote, la émission Oyo, Batunyo Soboko Simbama. En tout cas, c'est une grande fête dans Lola, comme on a âme, comme on a déconabino Mobali Azongi. En tout cas, Flori, Bali Komoso, Nebio la émission Oyo Sengo, to récupérer des conabiso, 10 francs d'ailleurs, Riki Nemiala, et pour ça, on bien. Thierry, puis ça numéro à contact, et on se sous bateau, bako bengayo, et ça la bien. Numéro d'engagement de téléphone est 089 33 76 843. 089 33 76 843. 089 33 76 843. Numéro d'engagement. En tout cas, merci beaucoup. Besoin numéro et à contact, il y a Thierry. Ce qui m'a béni Thierry et que ça m'a battu Thierry à sali repentance sincère. À l'ongwa na vie na homosexualité il y a l'ongwa. Mais boyebi kozanga et comme ça mutuka kana ba makanise bela mutu. Et a makanise kotambola mampu ya pe betie aluki su mobali.
posa manaka mbila alukisu mobali akokuta na pena makama kili kasi lelo Thierry alobi azana posa atika rejeté par la famille ana Sonia Ozonga famille pe talakaka bino boyebi mais alingi bandeko to sungaye po azonga mobali ya solo milieu ba PD ce qui aza kuna le milieu influence toujours akobanda cause l'influence à milieu alors ceux qui te tiennent na moi esika tous moi mesure encadrement j'espère que tu kolonga tu zwa pe misusu na ngambo na ba oya pe bitumba et kokota makasi titi lokwa to bana Congo lokole seule la lutte libère tout le monde a pété ripé à Tangolami tout mususu ba Tangolami pe ba komi pe mibali ya solo penza ba mibali ya nguya au début congolais ça la malamu ya solo esengo ezalaki nanga ko yamba Thierry na émission oyo l'homosexuel qui a fait sa repentance sincère devant la caméra qui dit non qui dit qu'il en a ras-le-bol et qui voudrait casser immédiatement et avec cette vie d'homosexualité ezosenga nde lisungi ezosenga mawana biso soki tokosungaye et kozamala mingi. Merci beaucoup na Marianne Mafolo azwi ba image qui toko oyo na benga kae Marianne Mafolo nde Karine Mbembe alobaka multidimensionnel na bengi susu na kanisi susu Patrick Ntsala oyo a monté ba image oyo na pesi un merci très particulier à Dieudonné Ndissou, la Bossanité Christian Ndissou, Fleury, Balekomoso, Ricky Nemiala, David Olito, Soto Benga Bango, c'est parce que va Komela Abisso, c'est parce que Balinga Abisso, ma pesa ba suggestion, ma bémission Soto Salaka. En tout cas, Oyo a Simbani a hésité Teko Benga et Sengo, et Zalaki Nanga, Koe Babino et Belé, la Bossanité Starling Bewa, tu es là ma soeur. Je pense beaucoup à toi malgré la distance. Mais bien, t'es moi, vacances, en bête à moi tout. Tout le monde en a biso, donc, Moutounangaï. Il y a tout le temps, Starling Bewa. Bah, gros bisous à toi et toute la famille Bisengo. Laetitia Bisengo, Franklin Bambou, Bidonio, s'opposant à Katia Europe, la famille Bisengo, la Pessibino. Bah, salutations, vraiment. Et restez postés scotchés sur votre site, notre site. congolocolenews.com, le site qui vous informe au féminin, bien sûr. Le site qui vous informe au féminin. Tomonisu sous Patrick Tsala la Matadi, eh oui. Il fait partie de Congolo Colé, c'est lui notre menteur, mais vous m'en avez image à tourner l'émission à l'occasion et à voyage na Matadi, à Kendai moi congé au Pema et invitation mon pays là qui est pourquoi pas à j'ai occasion à Salipso Moussala message voilà la personne a Christian Dissou, c'est parce que c'est lui qui avait commenté en disant que Congolo Colé, les sites qui vous informent au féminin, tout le monde y sous Mibali, et oui, Patrick Tsala, c'est notre menteur, il fait partie de Congolo Colé, news.com et pourquoi pas lui donner une opportunité de faire ou de tourner une émission dans la province. Donc voilà, nous vous retrouvons prochainement. Retrouvez-nous dans compte émission la biso vérité sans tabou. Kimia Boboto Omabota Mabino Obosanate, seule la lutte libère. Au revoir. Tokutani Balasima. Merci beaucoup Thierry. Merci. Les mains. Embrasser. Elle doit déjà monter à Bassi. Ah, l'ingane moi aussi karaté. Hein? Karaté. Thierry a l'ingane moi aussi donc. Bon bangate quoi. Merci. Ok, merci.